Donc mère va là yé. Bolenge na yo. Wana ngai. Jani Faye kuna. Jani Faye. Atiki. Okay. Ok, na omonaka na ngai epe lisusu te. Rejouer na epe lisusu te. Tona solo bake azaya ngai ba mona ndenge to bandaka na ba 16 ans. Biso mi ba ya azaki na 16 ans. Non. Ngana aki na 16 ans. Ya akoza la ta azamu kona ngata 1 an. Mais ngana yepe to botamba mwa moko. Na novembre. Ngana le 9 ya koza la ou bien ba le 10 so na bosante le 10 ou bien le 11. Oh na kumu muna batu ba kumu benga po ba yebi. Ngana yene to sala. Yepe mona ke ya sa pe soki azo le kabe mission mère va là na Londres. Mère va là na Londres. Na muni ba phone ba ndole kanga biti na classe me moi na yamba pesa te après na omona kanto abenginga habite lo kwa kanto abenginga donc o e commissaire na yambi o ya fai aki mutu to ana makambu na omba wa yambo bango tu bana makambu eza teka biso mo so otalia obike eza neti janinde mutafungoli makamu nyoso afungoli ba couple nyoso mususu bana ba problème me ba bomba na ba melanaka bomba mingi to bando tala to mona ibele. On a du gaz et du Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien, j'ai toujours été dans la joie de savoir que vous qui nous soutenez, vous qui nous suivez de partout, vous ne cessez, n'est-ce pas, de manifester votre intérêt par rapport à notre chaîne Congo Révolution News avec Michel Combe, Aigle Royal, encadré des sorciers. Merci beaucoup, cher ami. Merci à Marno Tonga, qui est derrière toutes les caméras, ainsi qu'à la réalisation. Merci en tout cas à l'assistance de celui qu'on appelle Elongi Yabafeti Kanto. Merci beaucoup, cher frère. Merci, artiste, malgré Matang Ezali. Mais ils ont gardé Elongi Yabafeti, bon. Tout ça, donc, on est à donc, Kanto, le Ngabafeti de là où tu nous suis, bien de bonnes choses. Je suis très heureux de recevoir une actrice digne de ce nom. Parce que Eza Moko Oyo a bercé enfance, adolescence, jeunesse et Ebélé, a traversé ma génération Ebélé. Et moi, je suis très heureux et honoré en même temps. Parce que, Mimoro Yaba, icône Yamusala Oyo. Passeport diplomatique, on est Kabamarango bien. Et puis, on va mériter. On va PC, on va débattre. Domaine en domaine, les gens ont colonne. Si on a une musique, on a maman Mili, Bazali, on a maman Chalatika Bisso déjà, mais maman Mili, ça on a un ancêtre. Si on a un monde d'art dramatique, na Bisso ya Congo, maman dit Tabatika Bisso, maman Kili Boy, mais on a un bébé, on a un Sengoana, Yamba, mère Vala. Moi, personnellement, on a un Sengoana, mère Vala. Mère Vala.
d'abord ne bandelika bono lingana présenter nos condoléances d'abord. Merci. Ba moni en noir et puis na linga permettre nga d'entrer déjà na tout na yo. Comment te portes-tu? Ils ont passé. Ils ont vraiment passé vraiment. Kobungsa mutu munene bongo. Donc ye wana na benga gae aza master nanga famille. Donc na botama na famille na bango te me to wuta ndako moko. Papa moko, mama moko. Ipa ya papa na biso vienga Dios. Donc Jani a sali vraiment biso passé makasi. Jani Faye a sali passé ils ont continué. Attends, c'est là pas bapaya. Ba kolo likambo en tout cas, ils ont peine à temps et belé. Neto sur la mère et voilà, a présenté doublement condoléances parce que au perdre ne konayo Jani Faye mais en même temps aux apéra na matanga parce que au tiko perdre sur biologique. Aux juste avant yo. En tout cas, au côté d'un double choc en même temps. Donc naza vraiment ngate. Donc au mona ka boye. Avant que tu n'ailles vraiment na baki nzambe pona nini elanda na boy batu nanga minene donc oh ya yo ngana landi après les sous donc na pesina no me condoléances na famille ba o masombo nyonso wana famille nanga donc bana o masombo papa sa tika biso meto tika la bana mais ils avaient vraiment passé na yesusu donc bakundi grande sœur et comme que na komo mona ke na komi libéré mais nzoka te na oka ya munene vraiment ekwele linga lisusu nazayi kutu na nini po nazo sala ba cours moko lokwa na sala kana hôpital ba pesa biso mo ba cours mo susu to continuer kaka po ba mama yela ngoka ke mataka na ni bakisa makaka onaki na université na mona kaka bato bazobenga bazo komelanga. So moi pe oza na fond eza te lokwa so oza na kata ya classe après namoni JP Masamba ya fondation eza nani tokanisa oh mère mutu na yo akeiti mutu nanga ni ile liboso kutabaki mère oza matanga. Bon, bango ba ebaki na kufela i cancer. Ngabi mais JP. Tout sto kunda i matanga nini to kunda déjà cancer. O tinela nga adresse matanga ngabi to sto kunda cancer. Ma adresse matanga ni yo senga. O mutu na yo. Mutu nanga nini? O ya fa yake ngabi tika na mbaje. Na kumumuna batu ba kumubenga o ba yebi. Ngana yene to sala. Yepe mona ke ya sa pe suki azo le kabe mission mère vala na Londres na muni ba phone ba ndole kanga biti na classe me moi na yamba pesa te après na mona kanto abenginga habite le quoi kanto abenginga donc o e commissaire na yambi o ya fai aki ngabina so mona batu bazo benga benganga nazo ibatina te masamba lobi nanga mena ndimi te. Donc yangwana wa tout avancé na biso. Moi personnellement quand j'ai appris la nouvelle pour batope mingi ba benga biso pour ba vérifier information parce que ba biki à travers biso ba reçoit information fiable na mon na yoki yango automatiquement na bengi esobi na bengi la dit master nanga la zagalo azana Kinshasa astozaki na awa chozonga tout récemment na bengi la dit a confirmé ngabeza penza solo na bengi batable tour mboma a confirmé na yo benga Kinal Maleko suna bengi Kinal vraiment za yendeye bras droit na ye au sakana te na bengi Kinal na Kinal la olela na c'est ça qui était na kati maman na comprendre que azaki so sauter et puis ça dit vraiment pasi makasi batu na biso ba oya biso ba partenaire na biso Gauthier Mascotte ingénieur de banque place aux Zakona depuis British ya yo yango wana c'est grâce à Gauthier Mascotte ndé to zumere voilà oui abenga ngasa ki pema partakin donc azo benga ngazo souhaiter nga mes condoléances pour na ndenge Jani po yepa yebi ndenge na zaka na Jani habite mère fokende yango moni ke asombela nga ticket yimta sombela nga ticket o ya na France wa abi mère
il faut qu'il y ait bongo après tout est ma solo ya ba kisasa donc il y a comme père so bagati ke kisasa ngonde ngalo baki tant on solo ani agi na kin misiko awi sanga te me na na Londres uche misiko soki ke na okende fona kende lobby pour le roi na raté vendredi fona kende lobby ya bi OK ko banga note na oya ko zoyo na tongo na tiko na kin cross ngabi OK na bonga madesha o bongisa biloko nyonso yango pe na bongisa bilamba aye pe na ba 7 donc a komi na 7h du matin ya na Londres a quitté l'aéroport a sui kaka aye ko zwanga o mer na komi ka sikoyo ngabi o komi siko wapi o komi pa na ngana bima o te na komi na Londres Seigneur batu baza mon ballon boss de boss donc il y avait avani Gauthier Mascotte, merci beaucoup parce que mère voilà ça moro ya ba icône na biso, merci beaucoup na soutien na yo so na moni Gauthier Mascotte na mona maro Jimmy Belao le millionnaire congolais la Sozali merci na yo pe na ba soutien na yo na ba appui na yo o ya tiki biso ça ya mutuya yango tout autant ba partenaire na biso de la façon ya ko stimuler bango ba taper la main à la patte par rapport à oyo komi ya munene oyo parce que tu en as besoin ya ba apport ya batunyonso ko ta de part et d'autre Janifa eneza bongo azala atiki famille atiki bana atiki batu en tout cas contribution ya moko na moko c'est vraiment très important donc merci na bino tout Jimmy Chimanga porte la chapelle on a côté ya biso ya chez tout le temps ya tous les jours Junior Yombo Massananga depuis la Belgique Junior Yombo ya Ngwana et puis c'est que Maria Maël na volant place au Brota la biso na Kinshasa et TV munene bato belé c'est que Maria na Kinshasa merci beaucoup na bino Andy Riss la bière expérimenté mais voilà elo na moni yo na kanto elonga ba feti bon na mieux ça c'est elonga matanga to na moni tout en noir na moni pena a chepengo ya na misu ya noir boya ya na moni bongo na zeno mamo Janify yena za ki chaque fois que soyo zo ya awa zo kota awa na Schengen avant que to longwa kuna aza informé si ozo ko maboza na ye ba course makamutu binu mbale video no ozo vivre ngondeni nazoko kango te poko koma na ngande na komaki na gare du Nord na ko sabino te tension matenga po na yebi ke yimto azala na be mazilanga wabenga déjà mère ko koma erne so na bi na ko koma 19h oh donc ko banga no te mère na oza déjà donc tension matenga nakoka ete chance kaka ke ezalaki nakutana na ndeko moko ayaki wana ayaki korécupérer biloko ne wana eza mambo ya secret ya ndeko na biso donc déjà ye moko déjà aza au courant ayebi déjà mais napesi yo mbote na otanga kombo na ote mais oyebi fallait moi récupérer do napesi yo mbote avandisanga mama vanda nazoka bien te po yemta ko yamanga boy avansinga na McDo abi omela eloko mo boy po ozongsa lisuba pe po na kuma ebima kotoka no moma déshydraté donc nazai so bien te po yemta ya kawana azwinga to bimi ti to komi na ndaku epana ye bakosala biloko kutu ya zala déjà soki nazo ya lobi mère ndenga zo ya wana bosoma déjà mapa bochaka dia na congélateur po tanga oya tozala te tobimaka po ayebi na linga mapa do ba baguette awa ezala itoko na mateka ya président Bert Mobo ya président na lelango mabe ya saka te bosomela dia mère siko na palais ne pe bayebaka déjà ata ba petit Victoria na yebaka mona bema bi tata zo ya tata yega benga nga tata basoma déjà bamapa babongisa mpona ngai donc nazomona vide moko ya monene eza na kati na nga donc ya oloba te ekomo bayisenga koya France me na obaye te nana bandeko mosusu tala lelo na tambo na ye famille ya monene na tambo na kanto natamboli na bapeti na nga kutu joli nani Joël
natamona Joël donc avant de rappeler nga to vana nenda moko Joël cancer donc to tambola na ye donc journal le lobby na tambola ki na ye donc ça la nga moi bien mère voilà na ligne très rapidement na bato bota la biso to relier l'utile à l'agréable tout à l'élément moko ngana yo rapidement to rendre ka hommage na Jani Fay to rendre hommage puis ba ndero bota la biso ba comprendre que yo tango zo beta lisolo ya Jani Fay on a solo bake azaya ngai ba mona ndenge to bandanga na ba 16 ans biso mi ba ya azaki na 16 ans non ngana aki na 16 ans ya akoza la ta azamu ko ngata 1 an mais ngana yepe to botamba mwa moko na novembre ngana le 9 ya koza la ou bien ba le 10 so na bosante le 10 ou bien le 11 novembre parce que place au Boruta bande Boruta la biso marno tonga si tu es d'accord avec moi tout qui est une option Navarra tout à l'ango et puis tout développé par rapport à ça. Donc mère va là y bolenge na yo wana ngai Jani Fay Jani Fay non, mère va là Jani Fay Jani Fay merci beaucoup Marno Tonga pour cet élément les a facilité par là pour comprendre mère va là Jani Fay Bauta wapi dans la place Bauta et to comme le lobo et rotali image yo et rebellion passé tokana ete tokufa na ba age ya mikebo mais lelo ye atiki biso po to banda ekoloba ngana to bana loba biso le na to kufa lelo te mais atiki akei oke na omona kana ngai epe lisusu te rejouer na ebe lisusu te comprenez-nous comprenez que mère voilà ça émotionné parce que na image totale on les a bolengé na bango za ye na Jani Fay et là bato ba coller place moko Jani Fay bolengé Jani Fay yango na bolengé ya mère voilà déjà bato mère voilà bolengé ya mère voilà yango merci beaucoup Marno Tonga bato ba comprendre les places Boruta c'est-à-dire erozo le la oya yo je peux te ça on a kaka seuls les mots ne suffiront pas to meka ko ça l'effort to surpasser parce que bana bazali famille ezali to yebi que makambo pe belé ezali ba tension koma ba makambo belé kota tout ça la effort seul nzambe ndem taper ça qui mia mère voilà to senga kara o ça l'effort on se ressaisir pour to meka un petit peu quoi avancer to continuer ko rendre hommage biso to tiké na bo moyi to continuer ko rendre hommage parce que a ko perdre union sommet et le ko tika nango ezara respect na valeur to ça qui nango naé biso azaki ya na biso donc to vanda na awa to lera to belaka na to molaka ye tout ça donc aroma bina master aroma gi ni master na biso azaki génération ta aroma gi master na biso donc ça fait très mal donc ti ba ne ko ba mona mami sezo couler boé va comprendre que côté ça non mo biso comprendre va comprendre ba ne ko bo comprendre vraiment ba limite donc azana une émotion donc mamumi bale mbala moko ya suka théâtre na uta osala nae donc on ezaki nde suka nanga nae na mona na epe na janvier awa tout ça tout tourner na groupe Salongo na so batu batali na groupe Salongo plus mikolo nyoso bazo chakango ezo leka donc on a théâtre suka na salaki yazaki pasteur
azolongola nga milimo mabe. Voilà. Akinope makana kimia. Donc, comprenez-nous, on va faire un effort pour s'apaiser. Ça fait très mal perdre Pena Mutuya Boy. Ça fait vraiment mal. Le temps, mère Eva là à s'apaiser, tout court à quoi avancer. Et là, on a mère Eva là, on a la pébisso. On va se poser question. Janifa est certes avec artiste, mais il y a billet que les cabisso nyons. Comment on vivre deux casquettes wana? Il y a artiste, la scène, et puis na Janifa il y a en dehors il y a scène. C'est quel genre de personnage? La scène, azaki nani, libanda scène, azaki penengeni. Ah, la scène azaki acteur, libanda azaki parent. Papa ya bana. Po tango asala na scène ko leka na libanda te. Vous comprendre le biso, tout ça là vraiment effort, c'est pas facile du tout. Pour le biso vraiment pour tenir le biso rigueur, tu caméra voilà à meka surpasser les émotions parce que c'est facile à t'amouqueter. Mais voilà, bossalagi elo bossalaka elo moko équipe moko chic choc, c'est-à-dire bah mon avis ngadios autour de lui, à ça pina ba star na ye. Mais voilà, Shogun. Balio Sombo, ya Freddy, ya Freddy na pesi ombote. Gianni Versace. Gianni Faza qui on a mona ba Jojo Mulex. Ouais. La génération ça qui penza ba. Tango ba Jojo Mulex bazalaka vraiment. Wana Gianni Faza nana été. Gianni Faza akutinga na Chic Choc lo yenge. Tango wana wiso todo tourner na ba Jojo Mulex. Amoni pauvre Muselu. Pauvre Muselu. Ataba pauvre Muselu pe bango pe bayaka nakutaka pauvre Muselu nga nakuta pauvre Muselu. Sumtuto yamba Gianni Faye. Tango ba Jojo Mulex ba Gianni Faye baza kozala kaka. Na sepo Mulex mutosiko baza kilikolo. Alaki sika star. Yebita za kilikolo star po mulala uti na ba shock minzoto wana tango wana ba yakina ona ba panza kala oba tunaka théâtre ya panza kala longi nae ba Mulex mtu ba yakina top alaki na vitesse ba ata ba Shogun pe ba yakana ona si tango ba Mulex ba yego ko kende Gianni azalaki na me bazaki déjà ka ko wevi kaka kofina moi ba buto ezako ça moi 12 ans ya monde artistique nezala kaka c'est la tana yo zila tana yo donc yo sima moi ka ba Gianni ba jouer ka ba ndengwana ba rôle moko ba secondaire ya ba lokuta ka ba opesa ba mais tangu ke biso to kabwani na ba mangwau on va faire une nouvelle loyenge. Nouvelle loyenge wana e ba ngam na salon. Oh, expliquez biso non. Pour maman oui. Expliquer biso. Nouvelle loyenge za groupe nanga. Oh. Oui. Expliquez biso non mère voilà. Oh, ça se référence. Omoni tango to zalaki na bralima. Na inibra. Ouais, ekoza inibra. Batu ya bralima tango ngadio sake ko signer contrat na inibra. Bato bralima sikoyo babi evala va yo za déjà oza odia muta tête loka ngadera ke na inibra balinga ite ngadera ke na inibra bato bralima siko ba bendanga babindengo za tête wana o sala pe groupe o sala groupe e vanda to zui ka bato doneza ki wana nga na bendana ki do mukolo tozo jouer pièce oyo ngadela na skol ngai na bralima ngadio salobi non théâtre po fallait to sala ngone to sala ngokala
ngadu sa fini ngona na habité loko pe kuna na bralima pe balobi ke ini bois balobi ce qui va la zate jamais ça des stars donc il y a fait ça là le moyen to signer so contrat ezate pour il va la pe fo azala pour so il va la zali côté kuna abando take biso donc boneza ki be ebinga pende na salaki toujours na ape motuti toujours après sikoyo ba signer senga contrat na bato bralima to yesu to jouer théâtre Sarajevo ngado sabite indeni yazo yana bato bralima ngana comme na school ngade amana na sina vous avez confié à bas sponsor oui bangonde bakabola biso deja wana ke ngana sina sali groupe nouvelle luyengi na banani na papa Ntsakala na ezaki papa Ntsakala batumsu mais mingi ezaki papa Ntsakala Mangwaou on dit comment Eva Mangwaou et comment Eva Mangwaou pona nini ngana tikala ka siko ngazongi na bango tamba keso papa Ntsakala ba ye ko so ba bakata ba mulex ba nini bébé santé bébé santé wana kota yeka na sima ouais bon bah après oui sima waka izaka ba se wana ka papa Ntsakala mulex on ba Willy Mambu nanu te ba Willy Mambu pe nanu te ba Nicole le bakata ye wana te ouais bakata Nicole na Mangwaou siko bango batikeli kuna me bazozela ngai na ya me nga deja ngada pe habite vos kotika bisote tozala ka ensemble wa bengange vos tozala ensemble boye kolanda wana te yo pe to pe sa parti na matiseli yo pe moi ba matisela ngai yango pe na kangama yango pe na tikalaki to ye to tourner pièce oyo ale bango pe tango bake kuna baningisi akangi ngolo na ba poali na ye bakangi ngala biso siko awa na otango ba boaki wana biso oye koteli boy oye bate voilà la boule tu es mangoté na stade ouais comment nzembo na biso imana ouais donc comment ibongo quoi mais vous savez faire moi non donc ouais ça y est ma groupe nanga donc tant bango ba ye ko zoana et après mais comment et ça la mara que bino osatiro se retrouver na poto sans Gianni Versace bon et ça là ka tanto aka poto ba Gianni tout bango na nyoso bazaki na ba visa na bango bon tant biso to ye ezaki neti équipe ya publicité muto yaki liboso donc biso to ye poto ça la publicité après bango baya na sima na ba Alpatino bango tout bango bazaki na ba visa na bango na osabuku ta kufa na visa na he oui biso tout ozora ba visa mais bango ba ya kate pona ni mo sabo aye ko kufa avant biso to ya pototi akufa ba na visa na la révélation belle mais c'est la grande équipe à publicité tango ye toke Suède donc biso to ki poto sa ba publicité bon après bang balanda sima yango ne producteur azora biso équipe wana bo wana ndi ya ke ma équipe ossature de base de base yango biso to ya rapoto après na sima mwana yebela voilà ezaki soki muta munika vienga dio so beleli ka vienga dios ayambi ça au moins avant ngai na banda vraiment ko sala ba publicité wana ya mère vala wana ngado c'est pas meka bato ba momi pe belé ba kana groupe wana ameka bango rôle wana ameka bango ba rôle wana simba te bolo bato musu bazaka ba inflammable donc ba fula bango bazo fula mate mais ngata on a yeka na meka kaka bo non rien na simba te so ya ki on sait jamais tu la batu donc na bois kaka yes quoi yambi mernanga voilà so obike na ba quartier ba kuma obenga bima moso ngade sa ko sala ni na moshugo dinna kikulukuta moso mela ka badiamba boy ba benga na mela diam nzoka kutuna ibi ata excès de courage ka ouais mais ça la marque déposée comment qui na marque déposée même na TV so to la OZRT boy so ka boki ka kriwana awa
bien dans salinga bima et ça là ce qu'on bien et émerveilla ba jeunesse à bateau belé ça là peut bateau belé mère et voilà ba Valentine nyonso ba koma we ba koma ba voilà ouais na kutana kutana moko na matanga kaka ya Jania abi mama na ngapi ko babinga ke vala mama akombinga mama na wote wala o kasi yom de yakana comme voilà et voilà mère et voilà mais le siko yo mère et voilà mon copain yande on a jani fa ndanga tiki biso lelo liwa ils ont enseigné au nini liwa ils ont enseigné donc ndende nazabwe na komi mayele kaka na umobanga liwa mais na kobanga ngote po ezanzela na biso tu mais ndenge oyo eyibeli biso jani yango nde mteso bangisanga donc na ko lo papier lelo pe ko sala pe o mukolo mususu pe mère baki to kobanga ngote po ezanzela na biso tu ba momani oseko yakaka to beta ontsangi yango peso yambio so yambio ka beta ontsangi kati osani siko yo yati na tunyo bongo parce que bon na ba monde na ba domaine nyonso ezanga raté ba conflit ezanga raté ngana tika na domaine no ya art dramatique ya théâtre congolais na cinéma congolais pe tozo mona lelo après bino ba génération ebele lelo to mona limite eza sauté bino bonde ko bunda bino na mangwa bozo bunda guerre moko loyale c'est-à-dire koto bo pesi pièce et pour tout ça que to buta ka escambo voilà bozo pesa bon ba pesi koto yo public ezo sepel mais lelo et lo moins na sphère wana et pesi débordement et koti ba injure monde na bino ekoti banganga ekoti bakisi bakomo boke na ba maladie ba komi ko finga ba tukutu limite za lisuti alors que bino ba théâtre voilà ekotaka par-ci par-là et pas ba pasteur kutu ba roboya ko yoka frère Fali frère Ferré mais bon la mère et voilà mon accessibilité au bozaki na ngona mais lelo er yo tala monde na sima o mino bela ki héritage na bino ba simuler yango bien to mamba imba ekoti ba imba be me ekoti makasi ikoti makasi baso landa ndenge ezala te biso to o biso to ako zongo pe musala ba o futa biso pe na fin mois pe mo na pe simbi wata ezaka ngo ya mingi te mais ata ba $10 wana o ba $20 wa ba série wana mais série wana muto futa ma sanga no futa da studio $15 o ba $50 loka biso to aka bato ba bongo ba kombo ekendaki mwa mwa ba 100 ba opesa bino na ba fin mois biso so ka mo série wana sampa yo série wana ezala likama osali provision futi na loi ba famille balie donc to a zongo pe musala oya bato ambalo yo ba zongo musala te donc na ebite ndenge bon to eloka to loba bazwango esa eloko pamba te po loka biso tozana to lekaka na batele wana to dika mas donc il faut bazwa théâtre eza musala eza na bédication to pesa banebele bakoma koye biso banebele bayekola lingala na ba théâtre na biso otamba série na biso to wana sala mais pourquoi pas bango yo mama oso ya koti na théâtre ngana jamais na l'accent nzoto na ngapona zo succès obango bakomi ba nzoto omona balati biloko moko ezo lakisa ba nzoto wana ba mezala te donc faut bazwa ngonde musala batika ba mambo ya bazobana o baluka o bakoswana wana baba yuma o mutu ya solo o luka oswana ti sala musala to mona kende ko luka oswana osoma est-ce que vous aurez conseil pas na bino c'est arrivé que génération ba jeune pe ba linga ta o mona na te ba o ba mona na kaka ba o ba yaka be mande o ya o ba petana ba teti nzambe ga le ka osala ça verra ça là mais ça sera déjà le reste tirer les biso tout manifester volonté pour ndenge zo kende penza ça zo kende penza ki to côté na tonyo parce que ki to te na mona ki be mandenge zo kende bitumba ba nini donc bien te lakini ko na moni muso ba koti na ba prison nikola ko finga na vie mais zo kende wapi finalement bien te zo kende wapi na ba finga na wana mais héritage wana bino mère voilà il faut tout réfléchir parce que on a profité na mbio lelo au monde on a pamba oui ma yo na kota pe ba au sala pe d'émission la jeune génération on a lelo tango yo zo talango na misu na yo ya expérimenter ya musala olobi bien va se concentrer na musala seul les talents ne suffit pas
Aux en talent na yo bon mais talent ba fort charango. Qu'est-ce que les jeunes générations il faut à éviter pour ba bungate, ba éviter nini parce que yo bikara musala. Musala c'est-à-dire on s'est concentré dans musala mais ba éviter nini on dit kaka ya musala ba éviter nini pour ba bungate. Ko éviter ka ba oswana wanati. Pourtant ozo swana batu pe ba yina oti. Ata oleki osalelo ko batu wa otala ngote. Elo ka ba éviter ya mwana. Comment c'est compliqué, bon rapide toi. Ce que va yoka. Bateti. Espérons qu'il va te ba yoka. Petit mo teti. Bon niveau radio, sorti niveau radio ndenge ni. Vie bon ebembera ndenge jani akufaki basango wana ndenge ayoka ki ezaki de chez ki mabe. Mo ba tension ezaki akomata. Yango pa aloba ikende ta yo kende nanu bonga na Holanda sima. Boni mushogo. Amushoga anakini. Amonaki pe image mo asala ki na kini est pas très abattu. Nazaki pe na le parfum de bonne odeur à peau Firenze, nazaki na peau Firenze na moni à peau Firenze pas à très abattu. Ouais. Tout. Par comment il roi il passe à payer à peau et na peau ba comment il pe na cohésion makasi. Comment il roi il passe na peau. Zaki à peau Firenze dadi di Kambala. Na Janify misato wana trio wana on a mister setula abi bango ba papa o ba saba misaki bana na bango ya théâtre ole bana ba kunda ba papa papa ko kunda bana ouais po bango nyoso bana bango wana dadi kitamba kenda setula kunda bon Jani paye mato oti Londres oti Grande-Bretagne oye awana biso oye po kuti baleki na yo ban master na yo ban ndeko na onyo so kuti bango awa kuti organisation zo kina nini parce que te place à matanga biso ba congolais izaka na mawa izaka pina ba réalité na ngo mususu OK ba tendance izaka wana intel bazaka na ba guerre d'esprit place to kuta na wana déjà place à mawa la place to lingi makambo na te yo soko yo okuti yango nini tawana yaki na kuta yake ba ne basali ba organisation na bango mais ça qui nango c'est bon bato ya ko sona bazaki te ba na ko lo ba elo te po na ebelo mote to landa kande bango ba memelango comme na niveau nini parce que ba tala ba linga ba tuna où en sommes-nous corisa na niveau nini non ndena programme ezoki ne non nini juste ndenge za ko bazo libérer ngolobi mardi bazo pesa biso bon après wana nde ekozwa so ata mwa ba 2 semaines pour moi batu babongama ya kosomba bango ba ticket o ba okitana ko po biso nyoso to okende to somba ba ticket na biso to zolanda te mbongo ya mama Denise asali pona to kunda ndeko na biso na mboka. Merci maman. Vous avez maman ya bana. To pesipe merci na papa. Autant papa zalaka so maman lobi boy so papa c'est alobi te maman pas au sala pété. Donc merci président Tshisekedi na nyoso bo sali pona biso ba comédien. Mais biso tozo somba ba ticket na biso oyo ke to kende to mema to kitana ko ba ticket a OK. Parenthèse très rapidement. Janify maman mère Vala les Lausanne les balinettes nord parce que c'est vrai ça parce que na vie claire ils ont bonana vie claire ils ont ça non musana amoni pina bo lenge be mezo mère Vala o wasala makamba minene na Congo na biso wana c'est ka to valoriser ça mais so bazong sa ata ba film on a son ata bo bien on a nuni voilà muka parce que Janify mutunao Janify wana toi mikie fai matokolo esila ki vraiment mais la mastika pote ekola banini ba joint biso de tout ari bien te vraiment tala mbalo somba tala nzete muselu te mo wana za kale za ara mystique ça ka moi ça moi za mo parenthèse pour emeka ko atténuer biso mais lelo siko na ndenge ya ndeko na Janify je crois na ndenge hors caméra en parlant na frère nanga artiste Elongia Bafeti Kanto
j'ai compris que yoza famille. Au côté équipé, le couple, au côté équipé foyer. On a peu koya, la lipé nanda kuna c'est-à-dire considération zaki makasi. Pendant que yoza qui na côté foyer. Vous remarquez que le nini en bien ou en mal, ou peut-être qu'on conseille pour les lots, tout peut sa conseil. Conseil les autres à gauche, à droite, les autres à par-ci par là. Mais à ça, oui, il y a l'homme qui a sauté. Ah, et c'est célé. À ça, ils sont sautés. Et arrive qu'il peut passer un conseil par rapport à l'évolution, il y a foyer. Ouais, bon, tout ça, il peut se faire un conseil. Bolingo place des agas et zalaga. Ata au conseil de Ninuyoka. Donc, bah, nous peut zalaki, na tango libale zala, tout on a zo kende kuna, on m'appelle au vandisi, bo vanda, bo solola, talakaka. Bana bazana kati donc au moins appelle bavandi babongisi na bango bon ndenge komaki na ndenge eleki sikoyo na yebi kutu sute po pe to banda ko mona na te yaki passe po to mona na so ngal pe na bando ya bakoto mate ya mwana ko mais yango na lelo tout le monde a mo spéculer lelo mutu nyonso azo pesa opinion na ye so fungoli tout fungoli TikTok ngano a o mona ba direct ke ezongi. Puis direct quand on a le mystère c'est tout là direct quand on pèse sur la limite vraiment nous bazoyer bazofinga nous bazoyer mutu to komi conseiller sans pour autant to bossa na ke mutu parfait azati mutu na mutu pas za ba oya ba problème azala mabunga na ye mais comme le professeur parce que comme li muninga to ana makambo ba mutu nyonso ana makambo ne ba madosha ubana makambo ba omba ba la makambo mutu to ana makambo na omba wa yambo bango tu bana makamu eza teka biso mo so otalia obike eza neti janinde mutafungoli makamu nyoso afungoli ba couple nyoso mususu bana ba problème me ba bomba na ba melanaka bomba mingi to bando tala to mona ibele pe to yoke ibele bato mususu mona we ba problème pe mo se pe akanga bo ya pesa ke bo ete me amela makaka nesikoyo oya ya janinde mtu ebimi poasa ifungoli makamutu donc bato yoke ebele no ba ma ça c'est récupération la situation ba ça la récupération nango ba kende nango na ndenge na lobi awa ya kozanga limite na ningina loba ba kende la onde na ndenga propre batika okosa mususu pe bazo loba na bo balokuta balingi ka bazo ba view na bango donc batika nde ba faire wana to kunda mndeko poasa kufina yake awuzonga sute sala kwa mai sopani to wozonga sona kopote donc botika ba view na ebike boliaka na ngome bolo bande masolo ya bien o ekoki pe ezala bien na bato oko finga na ana eza bien te donc eza pe mama be ndeko ata bofingi to lobby akozonga ka jamais akeinae donc to landaka to luka to kunda ndeko akende kopema ne kwa na ndenga kimia ça les bien non le bito to me mandeko parce que mo ya perdre nyonso na garder leur babengi honneur na respect oui to bafouer honneur oui to tikela ta yango to botole nyonso to lingi mais to retirer honneur na respect na été parce que bato ba komi ko bimisa ba image musoso tout le monde allait dans ces vieux balobier babimisi ba vidéo moko boya théâtre asala kala théâtre kuta sala kala babimisi yango ba yena mo tout ça kendenga za ko kata mutema wow est-ce que na ba chambre na surtout na ba caméra ba vidéo ba caméra na kata ba chambre na ebite soki ya ki théâtre asala ki na mona ki on Facebook ba lo ba mona ndenga zo kata mutema tinga bite za théâtre en tout cas souci ba view nengo lo biso sika ba view ça fait mal mais voilà on a retenu longtemps mais bandero bota la biso lelo so tali pe na ba réseaux sociaux au monde ba bazo venir pande ba mama ba généraliser yango comme basi ya poto et le couple particulier et le bandero bede ba se retrouver na kawana comme basi ya poto to bossa na te pendant que ba basi ya poto et puis na mibali ya poto o ba sape ba sali ba dégâts belé na basi ya poto misusu yango basi pe ba komo ba lugera ba ngote tantôt généraliser en côté parce que yo c'est en tant que maman en tant que mwana mwasi s'il faut s'adresser par rapport à la situation on a na bandeko batika ko généraliser en ngolo banino donc elo na oloba kaka basi ya poto
na mibala poto soki toza na couple tolingana bolingo wana etongaka eloko monene tolingana totika biloko ya pamba oyo elekaka totika po libala nyonso ezalaka na koswana libala nyonso ezalaka na bitumba donc eloko kaka kende ba mama na biso babota biso mama na nga na famille na nga toza 10 babota nga na papa moko mama moko mama na biso nyonso azalaka mpe baoswana na papa na biso mama moko azalaka kutu soki ke baoswana na papa azwi mai atie na munoko papa wana azoloba yakangaka munoko donc atie mai po empêcher ye aloba te atiaka mai papa azoloba azofinga ye banda atiaka mai na munoko après ntango kaka papa asilisi papa bokonga otie mai na munoko nga nakomi moto aliboma nalobaka yo otie mai na munoko ozoyoka makambo nyonso nga nazoloba yo ozotia mai na munoko nga nde na moto aliboma na yo mama banda akangaka munoko mama boyini korembourse après ntango papa asilisi abwaki mai esili non biso mpe tozwa ata banini wa biloko moko abongo na bacouple mikolo ekoma oyeto oyeni omoni bamama na biso na kala baomela bakisi moko boye ya batension mais biso toyeba yango te ezaka komboni ono soki babiloko mo ono soki so na bosani te eno bamama na biso bazalaka omela yango bakomela yango trop omoni yango sikoyo oyoka se bazala omela yango mpo ani makambo bapapa baza kosala bamama na biso batension bamitema bastoma pasi yango nde bawana omela me bazalaki kaka kofanda na libala bazalaki kaka na libala na bango couple wana omona mpe bafanda bawumela me biso te mpo na nini te tokolanda baexemple wana te nga bema nga be akokotana na te nga bema navandaka bema na papa soki koswana eza toswani koswana mpe tosilisi tovanda bien na olambelo mpe biloko oliana bema iloko wana bema nde bamama na bacouple bazala nango soki baza nango tobanda omona babiloko nyonso ezoleka te eloko na olobaka yango motema monene mpe eza important fo kozala motema monene na couple na libala parce que ezokende ondire bamama na biso oyo toutaka na Afrique toyaka na esprit mosusu so tokomi na environnement oyo tosadaptaka tokopie mondele mais tokopie mabe tokoti badroit mwasi badroit eza tellement ebele na baavantage yango nde ofena se discours en direct kolanda bamindele biso na bamindele to babantu to bamindele te tozala ndenge bamama na biso bakolisa biso ndenge papa na biso bakolisa biso tolanda nde baexemple na bango bafemme forte baosepela no te bafemme forte ya Instagram batika bafemme forte bamama biso bazali bafemme forte bango to baleki baoya awa bamama biso bao babota badi bana bino waka na mwana moko forte nina oyo forte bavanda kuna di bafemme forte na bafemme battante opesi bango kanda nde bayoki basilika na bango baokenda nga pere epai mote nga mo mpe na femme forte voilà tout le monde qui a biso vers la fin mais la bande retour botala yo nga na plaisir wana na ozo pendant ozo temps mingité na libéré parce que ça plein d'activités mutu so sala mais en est aux ano voilà la France ces journées ça combien de temps ozo nga British camp et puis ba programme na futur les années nini parce que vous appelez artiste tolinga te musala no izano na nzoto kaka vraiment nazozonga lobby na London après na oya isusu soki tokomi kende poto kende Congo na na bana body nzambe na ngai na nzoto na nzoto ya ndeko na biso Janify donc nazoke lobby après na ozonga lemso ekoza après des semaines pour to matela awa biso nyoso to kelongo délégation et salama
Ils ont la volonté, à côté, ils ont liste de salon. Non, liste de salon. C'est bon, emploi du temps, il faut tenir compte de l'emploi du temps. Oui, ils ont la volonté, à son bitiki na ke. Mais voilà, merci beaucoup. Le passage na yo, bandeko batali lelo, ba retenir nini ya mutuya et puis on a des annonces na rapport na biso pratiquement na soka. Eloko mutuya kaka to sala ba mama boza mitema minene. Ba papa pe boye ba ko batela ba mama. Elo na lobaka ya mutuya ya ngwana. Pona mawa to kabula na bino mawa ndeko na biso Janify akufi to tika babuzoba kuleka kuluka ba view mutasa kufia ke. L'exemple d'artiste oyo basara oyo ba oyo ezekolo baka so ala les deux mutunanga Blachard Moussaka en États-Unis na pio mbote so abi mutaka mo la azobokola rankine on dirait flair ala li ala muki abogele ngomai do rankine ezokola mudazokola sa rankine elo ne Janify atiki biso o to zagi na problème na ye bobongsa so mukoni donc tikali nango donc c'est le moment même si on n'est pas amis ça ne veut pas dire que to comme abinemi to roza na biso na problème te mais na musika na kwenda ye mutu bobongsa na so azate te ya pe bande kono ya ba artiste o ba komisa confier le rôle bilei na bango et ça peut bango conseil à travers yo peut-être ba yo ka po biso muso ba yo ka biso te yo ba yo ka peut-être ba yo ka ndena olobati batika manga mwana ba confier pa mpambana o sala confier na mutu bo o ebite o ndenge mokile zo memela o ebite o nzamba zo memela lelo tango otika fallait na senga e pardon ozomona te comme bareta donc confier ça bien te lelo ka to lo ba ngwana kwa batika manga mwana to sala batu to sala musala moko to sala musala to tika ba confier pa mpamba. Merci beaucoup, mais voilà, tout ceci na biso. Kabwana ba oyo adekono na British ba monio ba se pelape. Oba soutenir qui yo pe batika qui yo te bazo continuer ko soutenir yo, et ça bango pe bien kabola bango mo motende zala. Wow. Diva ba container na vraiment yo moko yebi paso na nango oyebi mutu na obino bobolo baka mutu na yo. Donc bosunga kosunga te na osenga bino te bona osenga bino de loti osunga bosunga na ba conseil na senga bino loti osali précision bosunga na ba oboyi confusion po bolo ba okende te ale kaki kuna po bino bolo baka so la ni na TikTok yo ba comédien balela kaka nga olela ti na osenga mututi na osenga ne ba conseil na bino denga on a vivre ndeni sans mutu nanga ndenga ke po ana ki pinga yango na olo ba epela na pesi bino ba mbote kaka kuna na nini to sanga na titi de matanga moi ekuta olo ba mingi sate na besoin obwaka batuti si ba soutien ka parce que zo ki ne pe mboka loka na zonga na mboka bino mo boyebi ndenge to solola ki o nyoso bozaki bobongisa ki pona matanga buchaje shaka pembeni wana to memela ba famille ya Janify. Merci beaucoup, Mère Voilà. Merci Nabil Botala Biso de partout. Moi, je suis très heureux. Dans ça, la clin d'œil particulier à Fiston Manissa, grand type. De là où tu nous suis, bien des bonnes choses. Fiston Manissa, monsieur l'analyste sportif. Merci beaucoup. Et puis, nous avons conseillé, nous avons Biso bien. Merci à Michel Kombe, Marno Tounga, derrière toutes les caméras, ainsi qu'à la réalisation. Malgré Matanga, l'artiste Kanto, je te salue de là où tu nous suis, cher ami. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine.